Bolingo, cher patriote, na pesi no mbote mingi nzambe apambola bino partout bozali. Bandeko ba bolingo na leki po vraiment na lakisa mécontentement na nga na retour à Mbemba na Kinshasa. Moi je crie que Mbemba soki a bimi na prison, a okende nanu na famille na ye, akuta na ba na ye, na mwasi na ye ba vanda 6 mois ou bien une année. Et bon, on va nous le faire. Mais à ma grande surprise, Mbemba zo bima, afin de ceux qui un mois, ceux qui combien de semaines, Yewana s'est retrouvé na Kinshasa pour na akende na ba élection, ya mascarade, bangona Kanambe. Bandeko nangai, c'est pour la première fois, namona na mboka mobimba, soki na mboka oyo yalike na mikolo etikali soki 5 mois so combien de mois bato ba bando salisaka élection moko mbango sa identification ya population vraiment ezaba élection moko mascarade. Bon, jusqu'à présent Kanambe alubelo komoko te. Vous partez aux urnes avec quelqu'un qui refuse de partir. Ezama wamingi ezaka même wamingi que mutu azako boya okende et mutu wana a organiser ba élection, organisation de l'élection na cause la jamais na faveur na bino et cause la jamais na faveur du peuple. Et vous avez toujours na faveur na ye. Et ce qui est encore grave, bondimi élection, bokende élection à premier tour. Mais ça m'a mis combien de fois élection à premier tour on gagné té. Élection on compter mouké élection il y a 2 tours, mais à premier tour il y a tour mon côté. Parce qu'il y a tour moko vous allez belé. Alors opposition divisée, allez madame côté là on va gagner. Mais comment vous ne comprenez pas même les choses faciles, hein? Vous comprenez ndengini? Si vous avez une élection, il y a tour moko. Mais Kabila a gagné. Si vous avez piégé, vous avez une élection, vous avez 2 tours. Parce qu'il y a 2 tours, vous avez face à face, moko na moko. Allez, on a trouvé, vous avez gagné. Mais vous avez une élection, vous avez 10, vous avez 5, vous avez combien? Il y a pas ça, parce que tous les opposants congolais, ou bien les candidats congolais, bino tout, vous avez en dehors de Kabila, bino sont pauvres. Vous avez gagné. Ceux qui ont gagné, étranger. Ndeko Mbemba vraiment ezaba regret moko makasi bisunga na yebi nini yozo kendo sala na yebi nini bapaya balobaki na yo. Bon comme na mwa moko Kabila olingana so élection te. Akolobaki gereza awa eza boye awa esali boye akolingana so élection te. Tango alinga élection te ba mindele ba biso bon pour une transition avec Kabila pour 3 ans, 2 ans bien 3 ans. Et tango une élection transition na 2 ans bien 3 ans, tango aussi là azana droit il y a posé sous candidature. Soit, balubina bino, tokene na 1+4, mais avec Kabila. Parce que pour la Mundele, Kabila Kovane, on a même 30 ans, pour la Mundele. Parce qu'il y a eu que Azo Sala ma bémote, Azo Sala Bango ma bémote. Alors, bino ce qu'on est faut la maïle. Ceux qui bolingent élection, ceux qui ont besoin de Bokawana, bolobi bon, biso tondimi élection, mais na 2 tours. Et bien sûr, vous avez élection dans 2 tours. Élection à 2 tours, vous sali premier tour, deuxième tour, ce que vous avez que ils ont face à face na boye. Vous avez prétendre que moi il est au mais si vous avez le premier tour, ah mais dis donc, vous sali premier tour combien de fois? Banda Kabila ya, vous sali premier tour balaboni. Banda époque Mobutu, premier tour balaboni nam ta gagnaka. Mobutu a sali batu élection il y a 2 tours parce qu'il y a eu que 2 tours à ma béi. Tour moka balikambosili. Et bande Kabila azawana. Ba élection cette sabina combien de tours? Tour moka ka pouf KO. Oui biso na makamamboko oyo bela neti na ndinga osakana te. Pona nga bande ko ngai oyo nyonso bazo précipiter okende wana nazomona pe congolais à 100% te. Soki tokena Chilombo, omona makila angolaise na kati ya vina ye, abala pe rwandaise. Donc, c'est pas un Congolais. Sobo kepa ya nani Mbemba. Mbemba, c'est un Togolais. Papa na eza Jean-Pierre Mbemba te. Sobo kepa ya Kamere. Kamere, c'est un Burundais. Moi, c'est un Burundaise. Sobo kepa Katumbi. Katumbi, Italien, Juif, sobo Zambien. Moi, c'est un Rwandaise. Ah, mais c'est quoi? Où est-ce que nini? Où est-ce que nini mbokoyo? Donc, jamais comme on a 100% de tinga, rien.
so mona kaka oyo boye okinga oyo boye oyo mona muso ko bima boye ko yesu su 50% mais vraiment eza mboka marque nini hein eza mboka ya marque nini jamais congolais moko à 100% ko ya wana ko ngai rien nyonso ka ba douter que de douter sur douter hein ba douter na ba douter que de douter mais c'est quoi ça donc il siko nango wapi ndeko boyo ngai bien soki yo olinga ngate parce que ngaza partisan vérité kotala ngate ezaleti muto azu télévision asimi télécommande so moninga ba bate pasteur ozamuta wa vérité longo wana soki yo zamutu moko linga makambo lokutana ki mo yibi ndebo message na mboka na bino pana ngo yoka ngote ngasu nazo leka nazo banoka ka vérité olinga ngo te etali yo menga nazo lobela no vérité bato ngani so lobi be étranger wana na ba eve soki bazayiba so bazayiba ba uta so mboka ni wana be étranger muso bangwana songa na lobi likambo boko ko vérifier ngo kende na archive soko kozo mayele pa nanga ozwa yango c'est-à-dire que songa na lobi likambo omoni ngo keza ndengo na te kende ba archive tant que ba archive on peut sans raison élection il ka so caméra soki nani kanambe na ba mbemba mais ba on ba étranger mais bon on va étranger nani congolais avec wana mbemba togolais oyo nani akanambe sur rwanda vraiment c'est triste bande konanga triste donc jamais au monde congolais moko ya 100% avant dans tant bataka 1+4 bache kabila za na liboso bayo cha yerodia sénégalais bayo cha nani suki robert rwandais bayo cha mbemba togolais bayo cha zaidi ngoma babomaye ko ye unique congolais ayona babomaye akufa donc bande konanga mbemba ma déçu na ndemo osanate. Et je les croyais d'abord congolais à 100%. Alors, batunanga service, bazape bande kona bangala, bande kona biso bangala. Tozoka be information nyonso wana ke mbemba pe mawatruka. Mbemba mawatruka. Bande zoya nazo expliquer bino ndenge mbemba dali. Après bande bo mona bande kolanda, na ko expliquer bino ndenge mbemba dali. Même so bo moni on a deuxième bande, troisième bande, quatrième bande, boko mona ko quatrième bande. Merci bande konanga nzambe pambola bino. Natiki bino na komona Yesu.